Bonjour Ndeko. Bonjour. Tu es côté là-haut, tu nous te ba situation ni aux élections na kati ya ndako. Na situation ya pasi naza accidenté. Nasala accident depuis le 6 décembre 2005. Naza état très difficile, naza paralytique na tellement na tambola te. Nasala ga nyonso na état onde naza boye. Vraiment na situation ya pasi vraiment. Na kati ya ndako usada combien des années na kati ya ndako? On a dépassé là plus de 16 ans. Plus de 16 ans, on a quoi, on a une situation très difficile. Mais bon, on contacte à ta autorité, tout peut bander la diaspora. On a contacté l'autorité, on a comment lettre belé. Bref, vous avez une lettre na komela ba autorité différentes autorités ba leka na Congo central na komela bango ba lettre na koma mingi o eza dene lettre na komeli gouverneur biso aza actuel na son excellence Lemba ye na komeli lettre o eza na mesa na ye na oza réaction na ye mais comme la différents autorités ba leka ba oza ba accusé réception na jour banda ba 2015 ba 2014 ba 2020 en plus nous avons la lettre moko awa na komela première dame oza lettre na komela ka première dame mama Denise na meka kokota na gouvernement na biso awa mais babaki lettre singa fo ke maman directement ki ndelo na tika na boko boy mais na komela ba autorité banda 2010 na banda ko sa ba démarche okoma na kotsa ba document médical na ngai ebunga ututiro na gouvernement na zo ata suite moko te na bunda kaka na 2018 na ki ko zonga suna hôpital ba sel ngai deuxième document médical oyo c'est un deuxième document médical en 2018 va consulter sous le docteur faire sous document médical rapport médical oyo pour tenir compte ça sur le gouvernement pour na basenga bango prise en charge na compte pa copie na ba lettre mais jusqu'à présent ata suite moko te pe ata réaction autorité te vous êtes